Oh, bino bovandi awa na minute oyo na Bukavu kuna il se passe quelque chose. Vidéo on est dans salle en boye kuza lelo donc samedi 15 février 2025 18h45. Et donc na Bukavu kuna ne boyo kaki donné to baki oui que ba M23 na armée rwandaise ba ko kaki na ville Bukavu ça donc ba boto Bukavu. Et donc ils allaient qui confirmer même ba autorité ne sous soumis ça Ndula Ayudaki donc ba confirmer qui information wana radio Kapi a confirmé tout ça wana. Lelo na minute on est na zebi sabino boye parce que tout banaki ko mona ngo bizarre ba soda ba tipi Bukavu bongo ba se replier ba ki so to wapi to éviter est-ce que zaki ordre de l'autre côté armée pe a levé de l'autre côté gouvernement pe a levé de l'autre côté. Si quoi ba autre côté ça biso ba information na ba ko baza sur place kuna mais na ba source misusu bazo bisa biso ba lebi na Bukavu na minute ndenge za boye ba FRDC bazongi lisusu lebi et puis ba lobi ata M23 mon côté aza na katikati ya ville ya Bukavu na minute et non pour éviter ni mizolika est-ce que ba M23 baza di banda ville ou bien est-ce que ezalaki piège basalaki bango parce que basource misusu bazo baona bazaki 3000 soldats rwandais na ba M23 oyo ipaki baya okota na ville ya Bukavu. Est-ce que ezalaki stratégie ya FRDC pour na éviter Benson pour na éviter la mort d'homme na ville ya Bukavu ou est-ce que pression eleki makasi ou bien eloko moko esalami kuna balobi na minute oyo M23 ta moko te azomona na kati ya ville ya Bukavu. FRDC na ba force burundaise ba komi kozonga lisusu na ville ndenge bomona vidéo oyo ba FRDC bazosonga bon olandela na une situation et après oui ba vraiment réellement nini ezoleka kuna oh bino bovandi awa na minute oyo na Bukavu kuna il se passe quelque chose. Vidéo on est dans salle en boye kuza lelo donc samedi 15 février 2025 18h45. Et donc na Bukavu kuna ne boyo kaki donné to baki oui que ba M23 na armée rwandaise ba ko kaki na ville ya Bukavu tout ça donc ba boto Bukavu. Et donc ils allaient qui confirmer même ba autorité ne sous soumis chef Ndula Ayudaki donc ba confirmer qui information wana radio Kapi a confirmé tout ça wana. Lelo na minute on est na zebi sabino boye parce que tout banaki ko mona ngo bizarre ba soda ba tiki Bukavu bongo ba se replier ba ki so to wapi to éviter est-ce que zaki ordre de l'autre côté armée pe a levé le côté gouvernement pe a levé le côté. Si quoi ba autre côté ça biso ba information na ba ko baza sur place kuna mais na ba source misusu bazo bisa biso ba lebi na Bukavu na minute ndenge za boye ba FRDC bazongi lisusu na ville et puis ba lobi ata M23 mon côté aza na katikati ya ville ya Bukavu na minute et non pour éviter ni mizolika est-ce que ba M23 baza di banda ville ou bien est-ce que ezalaki piège basalaki bango parce que basource misusu bazo baona bazaki 3000 soldats rwandais na ba M23 oyo ipaki baya okota na ville ya Bukavu. Est-ce que ezalaki stratégie ya FRDC pour na éviter Benson pour na éviter la mort d'homme na ville ya Bukavu ou est-ce que pression eleki makasi ou bien eloko moko esalami kuna balobi na minute oyo M23 ta moko te azomona na kati ya ville ya Bukavu. FRDC na ba force burundaise bakomi kozonga lisusu na ville ndenge bomona vidéo oyo ba FRDC bazosonga bon olandela na une situation et après oui ba vraiment nini ezoleka kuna